ezali mandat de comparution bapesi nga te me baye kobwaka yango na butu na lupango. Basi bapanzi bambongo partout akota boloko azali humilié. Ce n'est pas une humiliation. Même les juifs croyaient que quand Yesu ne croit c'était une humiliation. Ils allaient qu'une humiliation. Et l'eau ezakane pandeli na suka. Usali ango trop. Obomi bana Congo mingi. Mais na koyem soke suka ya ba manevre na yo ya moyo. Peuple congolais bana mboka nazo pesa bino message et message nazo pesa ujango pesa pende konsusu message zeli anini ya combat tozana yango mboka na biso ezali sous domination il y a force étrangère. L'air to bandi combat et le combat il y a délivrance. Munguna ko sepele jamais. L'air to banda qui a muto le baki ke oye koya eya. Tu y baki déjà. Qui koya. Combat haut, ezeli combat, ba papa Etienne Tshisekedi Mulumba basali. Combat haut, Coutinho Fernando asali yango. Et les lots, tout côté kati yango. Mais mututozo kundana ye, aza muto ya sa nyonso ya Congo na maboko. Aza muto buzu ya Congo nyonso za na maboko na ye. Appauvrir bato, on a pour manipuler esprit na bango. Nazo senga tous les Congolais. Montage nyonso basali ezalaki mpona koalive ke bakanga ngai nazala na boloko po ete mongongo eyokana te me naza komisa bango baza kose trompe kokanga muku na kotya na boloko eza kosilisa komba te. Oyo ezali ndenge oyo kaka manœuvre dilatoire. Diomi Dongala a violé batie na boloko. Coutinho Fernando babwakele minduki. Moïse Katumbi ba mercenaire. Même chez Beya, babwaki ba perruque, babwaki ba préservatif.
tala lelo baza ko fabriquer biloko ya viol ya lukuta, bazo fabriquer ya mapangu ya lukuta. Peuple congolais uni comme un seul homme. Ngana zana bobangi ya prison ata mukete. Soki na ke prison bolandaki comment peut perdre asali ba manœuvre batangi bango na bakombo na bambongo bapesi bato. Soki ngai lelo nazokende prison eza mpona avion na lupango te, eza mpona Kabila. Pepe Dende aza responsable, MCC responsable, mais nazoyebisa bango tangu ya kokima na bango eseye. Et nakoyebisa tout peuple congolais, pasteur, puisque nayebi ke ba pasteur ebele ba contacter bango ba pesa bango. Bazana contre combat oyo. Mais pasteur nyonso a trahir combat oyo ya délivrance ya église, ya mboka, ya ba famille, même Nzambala kele yemabe. Tu es comment bakamonaki bambongo bazala contre combat. Peuple congolais bofungola miso. Toza moma ya bakosi bilote nzala pasi eleki. Richesse na biso ezali na eloko ezosala ote. Mutu moko akoya kozomboka notage te. Soki ngai lelo botala mukando na simila maboko ezali mandat de comparution bapesi nga te me baye kobwaka yango na butu na lupango ba manœuvre dilatoire tozono kotango na lupango na butu awa ngai lobi nazokende se présenter. Mais nayebi déjà que basi basali toza au courant de tout. Ndenge basali na parquet, ndenge basi babongisi soki na komi bachanga map nakende prison nazo sakana na autorité morale na bango. Peuple congolais comme un seul homme, comme même Bazana Poto, tous les combattants, Botelema, Ngonga Yangoy, où il faut ba Congolais batelisa, Kabila, Kimboke Zayayete, où est ce moment ya ba Congolais nyos d'un comme encore. Bateli Sabato MCC, que ce sont des criminels. Babomi Mingi. Ti na seya Bukunza Félix. Bazo continuer na kosala ba kabal. Ba montage pe baza kolisiri yango. E kolembisa biso ata mukete. Toza na temps ya kolemba te. Mawa mingi na batraitre, mawa mingi na bato bazali kolanda, bato bazo bebisa mboka ya na biso lelo.
naza ko attirer attention ya ba homme de Dieu o baza ko ba homme de Dieu oyo Kabila zeli ko pese ka ba mo pona ko trahir mboka maona bino mingi. Mais voyez que le peuple va vous juger. Voyez qu'il y a un Dieu qui existe. Même dans le temps où il y a Moïse, Zamba le voit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Kozala nangana makala, bokan c'était que humilier ngai. C'est au moment où le combat va devenir encore plus fort et plus dangereux. Combat qui est plus dangereux. Nazo banga te moral les alikolo, mais nazo visa tous les Congolais que awa nazo lo banabutu. Nazo lo balokola Yesu Masiya oya yebaki déjà que bakobaka ngane kulus. Na kokufa après 3 jours na kusekwa. Na yebi déjà que kabal na bango nyonso basi ba lobby. Basi ba panzi ba mbongo partout. À côté boloko azali humilié. Ce n'est pas une humiliation. Même les juifs croyaient que quand Yesu ne croit c'était une humiliation. Ils allaient qu'une humiliation. Ndiye yaki ko sauver l'humanité. Nasengi peuple congolais uni comme un seul homme autour il y a une patriotique. Kabila dégage. Ata nazali na libulu na koloba toujours Kabila dégage. Et nazo yebisa M. Joseph Kabila. Sache bien que mutoteka la kase kwa zate. Eloko ezakane pandeli na suka. Usali a trop. Obomi bana Congo mingi. Mais na koyeb soke suka ya ba manevre na yo ya ngoyo. Ngana soko tabakal pas ta volonté mais yo côté CPI. Na so pe son message au côté CPI. Na so sabato MCC. Mobutu azalaka na batu koleka bino akima même bino bo okima bino bozo salo zabilembo ya suka boko kima mboka on batu bozo talbi na miso bosima mero baneza ko bisabino ba traître ya muto ya ye ao akonzi mboka na biso tozali compromettre bino. Ça ce n'est pas la fin du monde. Mais encore que c'est le commencement de votre malheur. Bananzam, peuple congolais, Zamba Zalikolo, Akobunde Tumboy, Kakopese Biso victoire. Place Mozali, Yahweh Zamela Israël, à Pamboulebino. Place Mozali, Zamba Bunde le Congo. Place Mozali, Zamba c'est l'échec dans l'homme de Kabila, Nabakolite na Nyos. Merci.